monde même kaka mutu ata azaka pelikutu soki akufaki likolo ya Christ sauveur na ye journée ya lelo ezali ndenge moko na bango nyonso. Donc mpona ngai ezali journée ya nkembo. Pourquoi? Parce que chaque fois soki mondimi atiki mabele oyo alongi couronne na ye epesameli ye. Donc mpona ngai liwa ya papa Simon Kimbangu ezali korepresente couronne na ye na lola journée ya nkembo na ye lola eganiaki molimo moko na date ya lelo yo. Amen. Matondo bama batata bandeko oyo wana ezali solo penza déclaration pe maloba ya ndeko abiso za Bwana. Toyokanano par contre ekumani wechi. Mbuta ekumani wechi yozali meme mutuna ozali penza ko presenter journée ya lelo lolengekani. Ndenge moko na ndeko za Bwana ou bien lolengekani baloba mokani. Matondo papa na ngai bopele pala na zo ko yoka ba retour epai na ngai na ebite soki micro na ngai so nazali ko yoka na malamu Matondo na ebite soki retour wana ezali ko tepa ndeko za Bwana soko zali na bisika mususu ezali ko sala ke ba retour ko kakoya o mekanano ko fermer ba fenêtre mususu de façon que par retour et zonga la kati na umbundu kati. Matondo, journée il y a le 12 octobre, ezali journée munene pona biso bayindo. Pambate tata Nzambe bande asala mokili na ye. Tangu nyonso un peuple akotaka na pasi. Tangu nyonso libota moko akotaka na boumbu to na pasi moko makasi. Tata Nzambe atindelaka bango mosuni. Bomoni yango kati na Egypte. Tango bana Israël ndenge batei biso na babible romaine. Tango bazalaki na pasi na mokili na Ibiti babelelaki Tata Nzambe ayokaki bango atindaki bango mosungi. Tango bana ya Israël yango kaka bazalaki ezali matata na yebite na. En tout cas, tozali koyoka quand même kitoko penza soko Matondo comme ça ngai ya ko koloba tala ba retour l'essentiel ba auditeur ba ko koyoka ngai malamu. Tango Israël otoza kosolana ba pasteur ya malamu tango bana Israël bazaki opprimé na ba romain bazalaki na pasi balombe bazali kopesa bango za pasi bazalaki na liberté lisusu te na eleko wana ndenge histoire esili kotalisa biso maladi na lèpre ezalaki incurable bana Israël bazalaki kolela bongo komona baprofete na bango lokola ba Esaïe bakutu bazalaki koloba na bango Tata Nzambe akotindela bino mosungi. Biso mpe tozalaka na kati na mabele ya Congo tozalaka mabele moko oyo tozalaka uni na baroyaume na biso bongo ntango tokomaki le 25 février 1885 le 25 février 1885 tozalaki na traité de Berlin na traité yango de Berlin oyo esalamaki na eleko wana na chancelier Otto von Bismarck bakabulaka mabele na biso bapesaki makanta na biso kati na boyungu pasi ekomelaki biso bongo bapena Kongo bazalaki kolela esika na koyeba lisusu kotia moto ezalaki te bakabuli mboka yango lokola kwanga na bango baléopold te baye na bakita na bango ya bakauchu pasi ezalaki makasi et comme si cela ne suffisait pas toyaki na maladie du sommeil ezalaki kati na bamboka na biso batata na biso balelaki bakotaki na pasi po ete Tata Nzambe akoka kotindela bango mosungi mpona koka kolibere bango kati na boumbu oyo ekotilaka bango depuis 1482 nde Tata Nzambe
atindelaki biso Mvuluzi Kimbangu oyo abotamaki 2 ans après le traité de Berlin oyo abandaki mosala na ye liboso akotaki na nzela na bapaya kasi ntango abimisaki motu mpo akoka kosala mpena mission oyo tata nzambe atindaki ye bakangaki ye kaka bapaya wana bakolisaki ye 30 ans de prison ya bunyokome mais ye alungaki tokokontinue après yango wana mpona biso babela Congo mpona biso bayindo Mvuluzi Kimbangu na journée oyo ya lelo ya le 12 octobre ezali journée moko ya prise de conscience ezali journée moko ya une grande victoire oyo bayindu baretrouvaki dignité na bango au travers du leur sauveur Mvuluzi Kimbangu. Matondo mingi ekumani weti bamama batata bandeko bana somi ya mboka Congo tozali kobela kokoba na kokana tikana okokenda nano epai ya ndeko Jimel kabwa na nzela na kwakuke maloba ezali kozonga epai na yo ndeko Jimel ile nayebi te soki mbala oyo vraiment mikro na yo osili kobongisa tosili kopesa maloba bote. Merci mingi mpoke na bino balandi ya biso bato oyo tozali ntango nyonso kotalisa bosolo na nzela ya radio na bino alors tozali kolanda ngai en tout cas mbalo tolandi yo vraiment 565 ekose présente nano toyoka koko mpe epai ozali kobeba. Ok nalingaki nasala mwa ese mpo nasala soki bolandi ngai kombo na ngai ezali projet nazali présentateur ya émission Zoomel, donc biso en Allemagne tolobaka yango Zoomel 1000 mais ndenge ozali kokonnaisse Zoomel problème ezali te mais Zoomel 1000 yango wana lelo tosepelaki mingi ngai na équipe na ngai mobimba tomeka koparticipe na émission oyo po ete tolanda basujet mwa mingi mpe na émission oyo otaki koleka na mikolo eleki oyo bosalaki na papa Zabwana na bandi yango na eloko etindi biso lelo tozwa courage ya koparticipe elongo na bino mokolo ya lelo. Matondo, est-ce que okoki kopesa biso pe kombo na yo na tendance religieuse na yo, c'est-à-dire que ozali moto ya koteni? Bon, kaka ndenge nautaki koloba ete ngai nazali kote ya Kasai oriental pe nazali croyant chrétien comme na lingomba na ngai ya catholique na bandeko mosusu mpe bazali awa na bandi bakopesa ya bango nsima. Bongo kombo na ezali nini ndeko? Kombo na ngai ndenge nayebisaki yo Babo Roger. Babo ezali kombo ya famille, Roger ezali prénom. Matondo wana ezali ndeko Babo awa na mboka ya Allemagne. Donc voilà boye bolamu si 3 fois lobi kozali na bandeko ebele na nsima na yo matondo mingi bakoka kolanda biso solo mpenza na kimia nyonso mpe na boboto nyonso mpe esengo mingi ya kozwa yo na pokwa ya lelo mpe ya koya na 3 fois www.radio-rbk.com po ete okoka kopartage na biso autour d'une même table vraiment masolo mabiso ya Congo bololo epai wapi tozali solo mpenza kokomemore vraiment ozongi na nzela molimo ya Mfumu Kimbangu. Alors tozonga epai ya ndeko Zabwana yo yoki ndenge mbuta weti auti koloba ekomani weti auti koloba. Alors pona yo Zabwana vraiment Mfumu Kimbangu azali nani? Merci mingi bandeko neso bozali kolandanga na bandeko oyo ba kolandanga na niveau ya station ya télévision na biso na côté ya ba Congo ti na ba internet na ba YouTube. Ona ngai na zali koloba ete lelo na yebite comment to kosukela ekozala soit débat soit ndenge to kolanda yo modérateur ozali kokumba biso na ndenge ozali kokumba biso na zali komona ozali koluka mutu na mutu na kana ye aya ko défendre Kimbangu azali nani aya koloba Kimbangu azali nani kiye. Merci mingi na esprit oyo tozali na yango mais ta unazwa ki message oyo ete to koloba concernant Kimbangu depuis kala nazali un ex kimbangiste soki na un ex kimbangiste ce n'est plus link kolobateke na kima kimbangiste to na ngaka kimbangiste c'était mais ça ce sont des linges sales qui doivent se laver en famille
nazali awa pona émission yango te lelo. Nazali pe mwana ya mama Mikala na makati ya nkata na ye place nga na botamela comme fils adoptif na ye a partir ya Nkamba tango wana Nkamba ezalaka nanu banzete ya bapai batwatira bapai oyo tobengaka biso besingombe mabama manga. Ce sont les rameaux penza ya mandala la terre, mais il y a un certain palmier mo bien au manga. Ndako wana papa Mikala, maman Mikala za kufana na mobile na papa Johnny Mayanga. Moi c'est là que j'ai beaucoup plus grandi.